Bande ko balandi mbote na bino bisika nyonso bozolanda biso na oyo tango mbote lisusu. Merci d'avoir choisi Eurotech TV dans votre émission L'Évangile en marche. L'Évangile en marche, c'est une émission tirée du livre de Jean 5 au verset 8. Et c'est une conception de mon frère Galate, le messager Galate 4, 16. Bonsoir Galate. Bonsoir Eurotech, toujours à cause de la vérité. Merci beaucoup Galate d'avoir répondu à cette invitation. Ça a toujours été une joie pour nous de vous recevoir sur ce plateau pour parler de Dieu. Amen. Parler de Dieu en long et en large, tout en sachant que vous êtes l'un des oins de l'Éternel pour apporter la bonne nouvelle aux captifs. Amen. Bandeko, lelo toko lobela likambo ya makambo mibale likambo moko makambo mibale, voilà. Bandeko to landi biso nyonso na ba réseaux sociaux to moni ndenge nini mama moko na Norvège azali ko filmer mosali na nzambe moko azali ko kufa. Ezali mbala liboso na bomo na ngai namona ke mutazo filmer mutazo kufa sans que apporter secours. Mais zalaki pona tina nini. Tolandaki ndeko moko ya mwasi azalaki ko kende nzela ya Belgique na molonga nine ya libanda alors que azalaki na molonga ni ndako azaki pe na mususu libanda bazwaki mutuka bakamati nzela ya Belgique ayebisi ndeko na kati ndako ndeko mobile évidemment était azokende Belgique pour la démarche ya passeport ne falaki akezwa na Anvers mais tango akomi na Lille likama ezubango bakuti bakufi moninga pembe na moninga alors elekaki ndenge nini ndeko to bandana na oyo azalaki ko filmer mutozo kufa makambo oyo natika komona ngote depuis bon mois na ngai natika komona na yebiki so mutozo kufa ou bien mutu déjà so mutoza maladie batu tout baza panique na ndako babi non voilà to meme na l'hôpital bobenga munga na poto bobenga pompier bobenga ambulance baya ko secourir mais il y a eu plaisir azo filmer na ye azo film est-ce que azalaki mwasi na ye puisque pour ça il faut même Talibanda ils non assistance à personne en danger oui. Et donc du coup normalement il faut pas poursuivre maman oui. Mais et comment qu'il nini azo appareil photo azo smartphone a filmé mutazo kufa. Merci Ndeko Eurotech et merci na balandi biso bana ya l'évangile en marche. Oui parce que évangile les alliés ko kufa na basali ya banzambe 9 sur 10 oyo basimbi bible mais bazali batona soloka bazali banganga bazali banguza batafu bamandona mais nzamba zotika bango tout simplement ezala ba oyo nzamba bimisi misala na bango lokuta libanda elingilo bakino nzamba alingi yo parce que misala ndoko sala ezaki lokuta obomba maki mutayeba ki yote metango nzamba bimisi ngo na sabato elakisi na lingio na boyo kufa tika mabe oyo za kosala lisolo ya ndeko oyo ki ba filmer na mwasi wana nalandi yango pe na musala batutu balandi yango ba congolais tu balandi yango partout mukilo mbemba non parce que vidéo etamboli moko ya collègue na ngalo binangai oyebite oyo wana pe azali musai na nzambe ba pasteur bo pusi oyo azako kufa na azaki azobisanga bikeno oui correspondant na ya Norvège na Angleterre bato atini biloko babi na keno oyo akufi wana azali musai na nzambe soit disons awa bayebaki ake mission de Dieu awa soit disons bato basala ki batita awa utaki wa Kinshasa to France awa azalaka na France d'accord alors tanga bina nga musai na nzambe na bila kisanga iba nini abitala kutuninga azali rempli na ba bière rempli na ba vin mais nga na yebi balobi keno mela kolangwa te avec modération. Albi Moussaï Nanzamé. Mais Balobandeni, pasteur a mis la langue avec modération ou bien Moutoutou a mis la langue avec modération? Non, Bible et le Bible que non, ne vous laissez pas dominer par quoi que ce soit. Ils ont le bac non, tout est permis, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile.
tout n'est pas profitable. Ne vous laissez pas dominer par quoi que ce soit. Et nous va permettre yo omela vin, va permettre to mela mulangi mobimba, ve e konza yote, ve dominer yote. Mutu yo mutu ko dominer eloko ya mukili, po yo mutu za na pouvoir onzamba pesa yo. Soki eloko ya mukili comme ko dominer yo zo muta mukili te comme on a ezali ku kufa le salaire des péchés c'est la mort. Alors tout simplement ta bisinga galo aza musai na nzambe, ngabi me Norvège habité à Kenda Kinde et pas ya makango na ye. Alors nous autres sepeli mais molimo ya passer la muka et kufi. Osola na sikoyo a Kenda ki awa na Paris ba yebi keno a ke Norvège a ke pa ya makango na yete. Ezala mwasi ne yanda kwa nzambe. Ake musala nzambe mwasi na nandaku awa ayebi ke ake pa makango te. Mais tangu akei na Norvège bato bayebi ke non akei ma mission ya nzambe mais akei mission ya ekobo akei mission ya ekobo boti kufa passer la muka asepeli sinzoto mais molimo to benye passer la muka oui ba passer nyonso bazali banda bato nyonso misala ya mabe bato likundu likunya tribalisme haine division kombo ya sika ekomi na muka soki muto azala ba sekele wana azala ba biloko wana benge kala muka tina moko benge ndokite tina moko benge traite te tina moko benga ye égoïste te batu tu ya misala ya mabe mutu tozo présenter méchanceté biloko moko ya malamu te benga kaka ye la muka alors na yo sengi ba passer to benga bango le passer la muka alors nanda kuna ye ba yebi keno ake mission ya nzambe menzoka akei et pas ya makambo na Norvège tala mama ya makambo mais avant na kota na kotanga makomi Bible lobi déjà dans Ézéchiel 33 verset 11 et lobi nini wana nzambe mutazoloba eh bien aussi vrai que je suis vivant voici ce que je vous déclare moi le Seigneur Dieu la mort des gens mauvais ne me fait pas plaisir ce que je veux c'est qu'ils changent leur façon de faire et qu'ils vivent je vous en prie abandonnez vos habitudes mauvaises pourquoi mourir Israélites ngai nzambe naza kosepela na moto ya mabe akufa te ngai nzambe naza kosepela na passer ya lamuka akufa te ngai nzambe nalobi ke botika mabe na bino po bozala na bomoi. Ézéchiel chapitre 33 verset 11. Alors sikoyo tangu ye akei asepeli sinzoto na ye po nzoto etondaka te nzoto lesa yango nzoto latisa yango nzoto etondaka te mais balobi bien na Colossiens 3 balobi que non si réellement nous sommes ressuscités en Christ cherchez d'abord les choses d'en haut pas celles d'en bas en haut là où le Christ est assise à la main droite de Père pour intercéder pour nous. Et nous avons dit Luka obi ki sande bomo inayo bakotali sabiso susu na mukana ya Galate awa batali si nzambe alobi keno nazana posa okufate yo hypocrite yo mutu alokuta yo mutu ya mabe kokufa na mabe na yote vivre nzambe azana besoin mutu akufate mais mutu aza koluka akufa ye moko na mabe na ye lakisi nzambe atikali kaka juge juste moyo funda ye ezate tokoti na mukanda ya Romains 6 verset 23, Elobinini. Oui, avec les péchés, sans qu'on gagne, c'est la mort. Mais avec Dieu, sans qu'on reçoit gratuitement, c'est la vie avec lui. Pour toujours en union avec le Christ Jésus, notre Seigneur. Alors, les fouti ya mutu ya masumu kombo nango kufa. Ya ofele zali kozala nzambe ndo obikisami ya ofele. Alors tokei siko na mukanda ya Galati avant na kota na muzinda makambo ebele otola saba na nzambe. Galati 6 7 à 8 tia 10 lobinini on se manque pas de Dieu, ce que l'homme a semé va récolter. Tokotanga yango elingi ko bakalo basakana kana nzambe te nzamba za koko na yote po benda imandefu nzambe za papa na yote po simbaka libandi na ye aza nzambe c'est un père qui corrige les enfants, c'est Dieu qui châtie les enfants aza nzambe akotika la nzambe yo mutu okoliko simba bible ozokosa na sima nzambe akolakisa yo akobotola finance akobotola santé akodétruire yo aza nzambe mais avance comme na niveau wana nzambe akotika le temps. Et donc, on de quoi on a dit qu'on a des punitions. Oui, mais nalobi, natani makomi. Tout le monde batali sipso makomi awa, Ézéchiel 33 verset 11 balobi nazana besoin mutu ya mabe okufate hypocrite. Mais yeba balobi que non, les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais ndokia kokota.
nzambe aponi na ye ndoki mais aboyi hypocrite au cause de la pasteur la muka hypocrite au quotidien mais nzamba préféré ndoki malgré alia bato nyonso ebele na famille mais alobi toko kolia te okozala sauver mais hypocrite a quotidien hypocrite azali muto azo simba bible mais azo sala makambo mususu oyo nzambe azingi ata mukete malaki so bikeba tika kozala hypocrite la muka pasteur alors batali sibiso na Romains 6:23 balobi bikeno le salaire des péchés c'est la mort li futi ya masumu komo nango kufa bible bombite bible la kisi nyonso conséquence na des conséquences na des avantages na des avantages nyonso la kisi na ta bible alors Galates 6 elobi nini na verset 7 elobi nini ne vous trompez pas bombi constater pas à ce sujet. Dieu ne permet pas qu'on se manque de lui. Nzambe ati kakate ba sakana na ye. Chacun récolte ce qu'il a semé. Mutu na mutu akobuka oyo ye alona. Si quelqu'un sème ce qui plaît en ses désirs mauvais, il récoltera ses désirs produire. Soki moto aloni oyo ekozala misala ya mabe ya nzoto na ye akobuka pe oyo ya mabe abomo inaye. Alors babombi angote tokiti balobi c'est-à-dire la destruction, mais s'il sème ce qui plaît à l'Esprit Saint, il récoltera ce que l'Esprit Saint produit, c'est-à-dire la vie avec Dieu pour toujours. Soki ayebi na kolona biloko o ezali ya molimo o molimo elingaka akokufa te kati na Nzambe akozala na kati na esengo. Alors verset 9 elobi toujours na Galates 6 verset 9 elobi faisons bien sans nous décourager toko bana kosala malamu toko tisabolembo kati na bisote. Alors oui, si nous allons jusqu'au bout soki tokenango na suka na kosala mabe nous récolterons quand le moment sera venu. Alors, na verset 10, elobi, alors, pendant le temps que nous restons, travaillons pour le bien de tous, surtout pour ceux qui partagent notre foi. Galates 6, verset 7 à 10, elobi, ebombi, eloko mon côté. Oyo, euti koleka na Norvège, azali homme marié, azali pasteur, oana azalaki makango na ye, mushina na ye. Deuxième bureau na ye. Awa na ndaku bayebi keno mubali a voyager mission ya Nzambe. Alors kuna makango ndoko zela ye. Akufine na tongo. Butu mobimba bazalaki na bitumba ya Mohamed Alena Foreman. Baza ko sepelisa nzoto mais molimo siko ekufi. Tala mama makambu Nzamba za juste atiki mwana mwasi wana abomika ka oyo babengi Musa na Nzambe. Ozomona? Donc aza osana na solo te. Mais batali si yango awa na ba verset so nga na sili kotanga yango awa elakisi ba o baza kolanda biso y compris nanga moko ete yangai ozolanda na ba o bazolanda biso y compris nanga moko ete yangai. Alors bakaya boye ezali kati na 9 pasteurs sur 10 ba congolais na poto partout na monde basalaka yango. Ah bon? Si basalaka yango mais batanga la Bible bazoteya baza kobima na intercesseur babimaka na ba porte parole ya bana basi babimaka na kati ya batima ekobo ezali makasi koleka libanda ezali makasi koleka libanda et puis hypocrisie za makasi na kati ya batima koleka ba hypocrite libanda yango la miza balbi keno bokeba mais uti wapi avec tout maté ya autre bazotanga mbula ba verset o ba mema tous les jours montagne ba prière o ba montaka nakata ba séminaire nakati ba retraite nakati ba nini wana donc nyonso wana iza esevanelo mo oh Jean 9 31 lobi keno Jean 9 31 ebina kola kisabiso elobeli biso oyo keno soki oyebi Nzambe asepelaka na losambo ya moto ya mabete. En revanche, ce qu'on s'allie pour s'alender à exaucer. Dieu n'exauce pas les prières d'un pécheur. En revanche, si tu fais sa volonté, il va t'exaucer. Nous avons dit que non, ce qu'on simbi Bible, chapitre belé, non. 80% de bâtiment, mais comment on a comprendre ce qu'ils attendent sur mon dimi, mais pasteur, Moussa les nakokoma wana, ouazala ba verset tout y a ba Bible. Nakokoma wana. Akanga on doit réciter on le roi ndeke donc l'autre wana
Nyo so les cinéma. Oh, maintenant, Luc 4, premier verset, na 8, Satan a yemoko a yebi parole, le diable a yebi parole. Yango a mema ki tangu Yesu azalaki na moment ya faiblesse, ya 40 jours, a profité nango, a tenté ye, a lakise ba gloire. A mekiye akokiyete malamoko atikiye ndenge batantaka bango ndenge batelemelaka bango alors tango océdé esili babimission na mission nzambe komo na yokufa mingi basi bakufi spirituellement bazozela kaka mwande libako akufi oh kinga na kufi oui spirituellement nzambe basa rejeta ye kala nenga rejeta basawo nzambe aboka bango ebele alors ye siko tango akei kuna butumo basepeli sinzoto mais na 5h du matin soit disons AVC et kozwaye tant ezuye mwana mwasi wana toto ba non non assistance à personne à danger mbala liboso muta kufela ye après ko sepela a comme ce qu'on a moment émotion ya liwa azui téléphone na ye il paraît mutu oyo bon aza ko filmer pour ça Alex abatu ndem to kufi ou bien est la preuve que non c'est vrai qu'il a kufi les pendant voilà a filmer yango il paraît a bengaki service à Sami oyebi Sami na makambo etali ya mutu mwindu bazwaka tempo na koya bazwi tempo na koya yango na a filmaki yango mutu aliboso atini image wana photo wana atini mwasi na ye ya ndako wana Paris ah bon abani kotindela ye yango alors bamoni ke akufeli nde na Norvège et pas ya mwasi ya makango mwana ye expliquer inde ni ke na tindi photo en tant que qui mais mwana mwasi wana tanga tindi photo apakati pe mbangu akimi meto yibi ke no balibi ke no mbila sa juillet akimi Interpol les ana takaka ko lukaye alobi azwaki yango pona ko se protéger za lokola épreuve pona ko la sakeno abengaki ye mutabomi ete abengaki na Airtel numéro ya Sami et ya kitende e wana filmer pas panza mukimba keno ngai mutu na bomiete malgré za mobale ya bato et donc ye mom tapanzi vidéo wana mukimba ye moko mutu apanzi yango abandi ko tindela na no mwasi ya ndaku na ye abandi ko tindela mwasi ya mutu wana na ndaku ana Paris après avoir ko benga service à Sami et na tar et na retard mutu sa kufaki c'est-à-dire ba appel nyon surtout sortant ezali afficher na téléphone na mwana mwasi wana alors tangu vidéo e ya wande etamboli mukili mobimba pasteur akiko kufwa et pas ya makango na mission ya nzambe mais ekomi mission ya ekobo eboti AVC eboti kufa alors wana tobi misiko na kati église to komi libanda makamu kufa izaka na kati église te to landaki ndeko mwasi moko oya yebisaki mobali ni na kati ndako alobi ngai na za ba démarche administrative ya osala na Belgique ba démarche wana sengi ke na kendo retirer passeport na Belgique bomba moi na 4 mois ngana zo ya kala mingi te alors akomaki na Belgique to asokaki na nzela oui écoute ezala oyo to tukoloba ya pasteur oyo mais mama ya makambo oyo mema baliwa yo sezelo koyo merci bien-être o lobelaki na émission précédente mama ya makambo pe parce que tangu pasteur wana ake Norvège ameli bimela to tikina ba vin na ba photo boko tia boko mona balobi mela na modération mais yaye ezali kola ya kokinila okotalisa bato video bakomona yango mais atsuki wana te ipara meni na babiloko oyo na kata babiloko oyo oui eza nini maxi bien-être mais dose eza ebele na kati ezali ya ba Viagra est-ce que bayebisi batu dose eza na kati ya Viagra na kati oko causer batu conséquences et bayebisi batu te mais bazotekela yango batu alors eza na pharmacie te teka makana à bouche à l'oreille ezoteka mape na Château Rouge et pas le pasteur Francis Lola. Alors, Francis Lola, c'est pasteur. Ah, ouais, mais Aza pasteur, on donne ce qu'on a, on pourquoi. Aza commerçant, Aza pasteur. Et comme il y a tant où l'évangile, il faut qu'on recadre Batou. Tant qu'on a oyo, il y a une pharmacie. Et ça illégal. Et ça le la pimbo. Et ça le la diamba. Alors, ceux qui sont allés là, ils allaient foutre un impôt, foutre un taxe à l'État. Oh, l'État est bien go, il faut faire na pharmacie. Mais tant que vous êtes comme un bombama. Et là, il y a un problème. Mais na kati ya composition ya biloko Viagra na kati OK Viagra zali bato 60 ans avec ordonnance ya médecin akiko zongo na kati ya pharmacie mais tango zoteka eloko eza na conséquence ya Viagra na kati soki bomi mutu ala ko bomba yo abomba yo te yango tozolobela bango bateki biloko oyo bami batela o toza na pays ya état de droit balunka te un jour ekulika mekwela bango po bato bakomi kokufa likolo biloko oyo alors oyo ya Belgique olobeli ngai yibanga inga na yiba oto yibana eboti liwa moko marié mususu pe marié nako sa passeport yango ozomona que non c'est bien état de droit yé passeport ki tatalu makaba ba Belgique et sili ezaka mwana mwasi ote
passeport comme ça na Belgique ezali 9 couples congolais oyo ba fidèle oyo ba couple bango evanda na kati hypocrisie ba kenda ka kosala kindumba na bango na Belgique ba kosela ka toko kosala passeport démarche à passeport passeport tango keyi okozwa kaka ba kopesa yo papier ba pesa ka ya nini ya tenalier rendez-vous papier ba pesa ka ba passeport ba comme kiminga ya wa ils ont un papier mo ba pesa ka attente à passeport. Avant passeport attente, oui, mais attente tu wana basi ebele na mibale ebele bakosaka basi na bango attente nanga na zuite na ke kozwa yango wana ezali nzela na ba ke première fois normalement na fois il fallait pas passer attente alors non mbalo na zo on te fona qu'ils ont deuxième fois wana ezali François ba rendez-vous moi ça pesi makango na ye ya mobali ou mobali apesi makango na ya mwasi na ba couple congolais oyo sans nzambe na kati azali ezali basé na hypocrisie na moi bavandaka pa batu na fete bokomona bango mais na ndaku eza irake bavandaka na kati hypocrisie yebi pe moi sabimaka mobali pa bimaka couple congolais mingi na awa na poto ezali yakozo mona ba congolais mingi bazokufa na ba AVC yo kasi AVC famille te makambo za komona na kati ndaku lifelo za na kati ndaku ngo bible lobi celui qui trouve une femme trouve bonheur a-t-il trouvé la bonne soko kukutana malamu eza cadeau du ciel alors soko kutana mabe lifelo koluka lifelo kutute lifelo za na kati ndaku na yo ozona na ekotek lifelo za na kati ndaku abango balobi soko kutana malamu na munoko nanga balobi wa mwipe mulamati ya malamu kanga ye batela ye ndenge babatelaka soso alors umona ndeke alors mama wana mubala yebi keno akikoluka passeport mais eloke passeport bakangi ba autoroute bakufi lokola bambwa oyebi mbwa ayokaka sonité mbwa meme mama na botie babimaka na ye alors makamba sali na bambwa différence ya te le belanga ibemba ndenge wana okolelango okolela te ba mérite batumba bango est-ce que mobali wana oya kufeli mwasi na ye est-ce que benda akokunda ye akolela ye est-ce que bana na bakolela mama na bango je ne crois pas. Et que la matanga ya barando ya kosakana te tikali inoubliable na mémoire ba congolais akenaka kosaki sa passeport démarche passeport akufa na autoroute na nzela ekobo c'est très dangereux ba comportement oyo eza malade spirituelle ni kabila ya nango ni facha ya nango eza malade ya ba congolais oyo eza na kati ya makila mubali wana kufi atiki mwasi na bana mwasi na kufi atikeli mubali bana mubala kanaka za la homme seul ta komi homme seul mwasi ope mususu kanaka za la femme seule était parce que aki marié ba komisi femme seule likolo ya maxinette na ikobo na bango ba ke na nzela ya autoroute likolo ya ça va passer pour le salaire des péchés c'est la mort ce que l'homme a semé va récolter on se manque pas de Dieu nzambe azali même ozali mwasi libala mwasi libala nyonso to eleki ete ya bango pesa musala basalaka 9% basalaka mabiloko wana mibali bakoma ba meme bakanga munoko non soki na lobi bana na otalaka bana likambo e bande konanga tsheza likamba mawa mais tomona ki na ba Facebook na ba réseaux sociaux ndenge nini bato bakoma ko se moquer na likambo yo c'est vrai que mabe salamaki mais oyo bande ko bakoma ko koma mobali loko otikali yo moko na bana benga mwasi wana oye patika na bana bosangisa bana bofanda place oui na kokoma wana famille nombre quelque part ya mabete parce que mobalo atikali wana ye mutaluki malere te côté mwasi wana patikali ye mutaluki malere te bango mibale moko azali innocent mosusu azali innocente soki baza sans nzambe po bible pe elobi bien veuve ya elenge kokosa te ozali veuve ntango oza na mai na makila veuve ebandi à partir ya 60 ans veuve à 30 ans kokosela oza veuve te nzambe alobi bilobi oza na mai na makila bon ndenge balobi na Facebook babino benga muninga oyo atikali ye moko bofanda ensemble bosangisa alors nga na koprie yango po te bible lobi azali veuve ya elenge okuna pe veuve bango te bato azali responsable malheur oyo po babatela bana wana ya ngambo na ngambo bakutana basangana au contraire bana bango ekobota fruit nzamba akomela kopambola yango otokolobela bango yango wana mais libala bango ozala base baxi bien être libala bango ozala na kati ya kolia kitoko kolala kitoko makamnyuso ya kitoko mais basi ya ba congolaise oyo bakomi kilikili wana bakoma na exemple na ba couple na bango parce que mibali na bango mingi bazali kolobate mingi yango moni mingi likolo ya konyokoma likolo basi
mingi yango me bakoti pe mabala bakomi ba gigolo ebele pona makabu oyo et mikolo ko yato ko ba gigolo conscient na inconscient conscient ayebi makambo asala ke komela endenge wana et conscient zali mutu oyo balingi bala na moite babali se mosi ya butu alors to ko belango pona bango babala na nzamba apambola libala wana po bana wana bakola isika moko mais pona ba oyo bakufi na nzela le kobo paradis de pona bango te misala la bango efuti bango ete ya ngai ete ya ba pasteur ebele oyo ba bombama sima ba makambo oyo ba biloko oyo ba bombama omoni loko ba pasteur ki otie caméra na Château Rouge okokanga ba pasteur ebele ba kosomba biloko oyo okokanga batu ebele ba kosomba biloko oyo mais ali illégal mais tant bon somba ka on ba sombelaka bandeko oyo batiki na ndako bi ba somba pona mambo libanda te mingi bazo sombela ngo basi na bango na ndako te mingi bazo sombela ngo na réseau ya ba pasteur congolais oyo ba pasteur lamuka kana bi lamuka signifie oyebi mabe na mabe yango qualification na bango le pasteur lamuka tanga melaka oyo bazanga ba rendez-vous na ba intercesseur na ba chantre ba yembaka basala ka bo sotombindo na banyama bazali malamu par rapport makambo basala ka l'église soki nzambe alfungole miso mona makambo elikana d'église ezali pas izana mawa hypocrisie etondi na bâtiment ko sanate yango mona ki Yesu akoti abimi alobi sale zawate abimi atikala ko zonga na bâtiment te vrai bâtiment za mutemba muto alors bandeko nakanisi ndeko le messager alobi boyoki pona lelo tosuki wana ndeko lelo basuka pona bato lelo basuka tolobi na bino évangile à marche eza kolobela spirituellement eza kolobela social eza kolobela politique toza ba politicien te mais lokola tozali bana ya mboka lokola ezali ta ya nzambe maloba na bango yango tokodekotike yango pona koyebisa bino eske balobi ya solo ou lokuta toza ko contrôler bango spirituellement alors social tokolobela toyi beaucoup febele tokolobela oyo babengi gigolo na kati ya diaspora et le kindelo Bible lobi l'homme quittera sa famille il s'attachera à sa femme bango mibali bakomi motomoko balobi te okende bokende kokota ba mabala mobali oyo bozo kokota mabala mingi bokota mabala mingi ezali signe ya sorcellerie bandoki ya poto bien coiffé bien rasé bango wana ba gigolo tokuta na bino mbala ya sima Béatrice Bongeli la colombe de Luxembourg mama kitalatala bana ya évangile à marche nzambe abomba abatela bino Erotech la qualité qui fait la différence l'amour du travail bien fait ezandenge za libo ebake Erotech fungwani pe na Kinshasa na ngansi tozaki na équipe liboso bon bino moebika o eleka ki me maintenant makambo efandi na ndenga mukete Erotech RDC et fungwami donc ezana vitesse à resanaté